Si on est aux évacués place au quoi place ma vie. C'est là où moi j'ai compris directement que non, aïe, mais flou, il comprend. Non, répondre. Non, bien. Bandeko, awa toza en face na garde corps pour approcher à Félix. Aye ko infiltrer biso bomoni ba combattant au complet. Ye aye ko infiltrer biso. Non, non, nazu yo mtena uzwa ka ye kaka. Nazu mutote. Te na ucha ye. Ndeko la ngai. Bandeko bolimbisa ngai o boza en direct. Eza réunion ba combattant tozwa makamba ba combattant te mais na uzwa ndeko. Papa, tala no koto. Oyebi ki ko place mabe. Kolia pata na otepo awa toko beta yo mbila roya ba ukanga biso batiki biso. Oyebi ki ko place mabe bandeko bolanda aza garde corps ya Félix. Aya par hasard, oya par hasard tout. Sache que baza loger a. Na tozui bino tende ona ngai fo nazwa muto oyo. Poso ka zui yo ba ko beta yo batoyo. Mais awa pe ya eloko moko malonga. Bandeko botala awa tokangi infiltré garde corps ya rapproché à Félix azotoka. Ndekola ngai muto il faut ba mona ye. Bon, yo c'est la réunion. Yo banda we Sala na obana. Bandeko muto bozo mona. Mon cher ami, il n'y a rien qui va se passer. Ok, bandeko basengi tokata mais bomoni déjà aza infiltré à Félix et to récupérer. Donc aza muta Félix. Donc c'est ça quoi. Donc bandeko bo comprendre que toza infiltré na ndeko oyo bandeko bolimbisa ngai en tout cas ngai bato oyo ngabo il faut na zoyer kaka. Ndeko tika il faut to zoyer na. Il faut aller vérifier. C'est ça que vous devrez commencer par vérifier. Non, on ne va pas passer ici. Voilà, tu l'as passé. On a tourné na Oyo garde corps à Félix rapproché. Toza na réunion à kanisa ki ayeko awe na réunion à Félix mais akwei na réunion ya ba combattant donc embuscade donc oyo bandeko awa tozi toza infiltré à kanisa ki ke azali ndeko à kanisa ki akwei aye réunion ya bato à Félix donc aza garde rapproché à Félix donc ndeko ndenge oza boye okwei place mabe makasi donc oza place mabe makasi garde corps rapproché à Félix na hôtel oyo azali azala ki sûr que eza réunion ba garde corps à Félix ye oyo siko kwei na maboka ba combattant ye wana bandiko na ngai ndenge eza boya en tout cas akozo appel lumbe na ndenge ya blague te donc azore a quitté azo se représenter que aza garde rapproché ya Félix Chilombo donc bandiko botala bozo mona comment bato bateki mboka d'ailleurs nazo kama na ndierbo ifeka bando beta mangamba la moko wa isili nango na mona ebite lo ni tozela wa pona ba mindele o be pani bandiko botala un traître bandiko nanga bozo mona ba garde corps ya Chilombo ndinga kwei na mutambo Bon, on a réunion au armée na bino. Auto Boma ba Congolais na Goma. Félix auto Boma ba Congolais na Goma. Comment Félix na tambola kinawa na liaki na ye. Mais les lois ont pouvoir azo yiba ba millions de dollars na ba camel peuple na zo souffrir. Yo ba on bauti. De wala ngai bino bato bauti ko za formation na Kibomango. Ndeko. Papa, tato. Kocha na mutu makasi te to ko pomper bilo ko pomper ko bambana. Comprendre? To tunyo il faut qu'on réponde ko ko ya ko yawa. Libumwana eza rien. Bon, ce que vous avez totuni, bino bato. Bino bato tous la formation qui bomango non? Hein? Yo pe ozaki na Goma non? Est-ce Félix oki bato na passe? Nanwa.
Asani. Waya mboyaka nano. Waya kanu. Loba nano zolo bani. Donc quelle chose à pour ça? Hein? Allo mama bazolo ba n'importe quoi. Mais boza ba fan na ye, mais awa mama musique ezaki. Azo ba ke boza kana ye wapi? Aliya bamba yiloko moko kasi place ça. Elbi bozala kale ye tozaka na ye. Ya uti kisasa. Alobi amona barungo ngenga lobi. Mais yo so za traître ndeko na ngai. Oza traître. Bandeko oyo aza garde corps ya Félix. Akwei na maboko na biso awa. Tellement toza place ya mindele ya ngomoni ke toza ko. Hein? Bon, Zéla. Zéla. Tola. Bandeko. Mutoyo. Bandeko mutoyo un traître. Collabo. Garde corps rapproché à Félix a se trompé na réunion, a kanisa ki réunion, ezali ya batuna bango. Zende kola zela nano. Oko créer omoni awa. Ndolanga o créer des ordres wa mbila okitawa. O créer des ordres. Bade ko muto oyo bozolanda en direct aza très proche ya garde rapproché à Félix akanisa ki akitina réunion ya bato ya Félix Nzoka a créé na akitina réunion ba combattant Azolo ba muto bazolo ba wa mwana Denis nani na vanda ka koto oyo bazolo ba soki ba mwana nani bazolo soki ba bala mwana siko ndeko na ngai tatu yo siko yo oza garde corps ya Nyakeru ya Félix Yaya Mbuta kopata patate to ko pompe yo biloko libumo yo ko sopanawa Yaya toko pompe yo biloko wa bilomi chopwane ko sopama wana mbila okitawa kutoza oza kao osio yoka solo biloko ninge depuis osio yoka solo biloko bande ko boze la réunion nano après to si anon muto yo c'est un traître. On a lu la carte, vous avez fait la chambre, je vous ai donné la carte, vous-même vous m'avez remis ça. Vous m'avez remis ça. Ok, ça va, na kati pona moto aussi, on a évité aussi, on a bandeko, mais